na va Jordan bobenga papa abino bébé si kazate abengi bino pété ok bomoni bino pe boko kola la terre bomoni papa bino aso mema instabilité na kati ndako mais bobenga ye asa papa abino minuit na koti na ndako te si asa papa abino quand même biso soto vandia so sikolo kwa papa bino za bikota kota so siko déjà ke kota na ndako mawe déjà ba mami ki nzeta fufu na mutu akufi biso to ebandeni monga ebangisa nga asa papa bino bobenga ye botna ino papa tiou on t'attend parce que bino pe bola la te mon la pe qu'ils ont dérangé bino. Alors Jean-Claude na tombé sous na répondeur na bisio kaka na psika message ozonga bana na ope basa bien te moté mesa bango vraiment likolo tout comme déjà minuit au quotidien na mwande bana ba hôtel na bona butu mo bala les ate et ça bien te chaki mia ndako bobenga kaye Mokovona le ba vraiment pas bino razonga na butu soki ka ba bandi wanu bazaka na kwa wana ba beti eloko lo bani parce que na zonga na butu ale ba beta kinga eloko e koza matanga moko ya soni et so mona bat bazana besoin vix po balela yo na habito asalinga ngana ngande mutna kuya na kufa po ayoka mena kufa peta etalié parce que nzamba zo mona nzamba likolo azomona